Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, la grande famille de Maman BBC, bah bonjour Nabino, bah bonsoir. Et si que vous m'avez partout dans le monde, j'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce, non, bah toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer, partager. Ceux qui ont la liboso, s'abonner et que ça vraiment biso bien makasi. Famille Libota, shalom. Les péchalov, bah bonjour, bah bonsoir. La Chine, on est ensemble, voilà. Nabaye balinga kamama BBC, bukamata ba bisou. Nabaye balinga ma BBC, bukamata ba bisou. Et c'est que les bino, voilà. Bah bon début à semaine, hein. Les autres, tout mardi, alors. Tout ça, on début à semaine, bah bon début à semaine. Nabandeko, ope bazo fêter. Anniversaire Lélo, bah joyeux anniversaire. Et pourquoi pas tout continuer toujours quand on est que non mois octobre et ça mois ya Poutine de l'écriture. Alors bah joyeux anniversaire à toi. C'est-à-dire que non oumela octobre non so ya yo. C'est-à-dire que non ce qui octobre non est silité. To jali wana na yo mayele bah joyeux anniversaire à toi. Master produit à BBC Mpoi. Voilà. La grande famille, je crois, mon titre, mon photo et miniature. Quand on est Kibino, c'était depuis le dimanche. Lorsque tu as qui sango ya mawa, il y a moi et maman Marie-Hélène à Koufaki. Je crois maman BBC na lobela qui angoté. Alba qui non, on a eu la précision pensate na okiko welisate. Watoyeba. Bani omsuba bimaki ba ye akufi nini ba ebité. Alors là, tout qui déjà sango, bah expliquer biso. Nini et les cas qui non et ça là que non de kona biso atika pe famille nae. Alors avant tout na loba toujours que non maman BBC na zawana mingi pe pour la promotion ya ba film ya Belle Vie télévision. Et raté beau supporter nga et voilà tout aussi ça filme na biso Ziguière hier et souka qui na 9e épisode to monaki to sepelaki to lelaki to sekaki na kati ya film wana et à la fin les experts sous kaka esengo parce que maman Marie-Hélène akufaki na film pour na maloba na e kaka oya lobaki isali ke non de connait papa allait akufa bakangi endoki et à la fin bokilo na e Davina azaki na zemi ya mwana na evini mwana liboso et échographie l'exaki déjà que non eza mwana mwasi balobi pourquoi pas to tia kombo maman na biso to pesa mwana kombo maman. Alors c'était une joie pour la famille, voilà. Lui to loba to kende na ngambu msusu kuna to kena na bana mibale oyo ezoxe na tegra bomona ika ndenge bakumba kibiso na film wana. Vraiment ba félicitations na bana wana, félicitations aussi à Poutine parce que Dio wana ndenge azwa ki inspiration il faut ka to lobe la Dio wana ya tegra na exaucé eza inspiration moko Belle Vie azwa ki bana na non et puis ce que otali azupe banzoto bilongi et kokani ya koloba penza o ba mapasa. Quelle inspiration avant dika kalobi nazo mwano yango na boto saka Poutine. Boto saka. Ole botala kanenge façon moninga na bino azo travailler. Mais bino bozaka wana boza bo suka mayele. Pour dire que non na musalo ezaka musala na bino te.
bota kaka inspiration na avant dia boule alobi ke no tegra na exoxe basa nini baza ba mapasa na film oyo. C'est-à-dire bango rôle na opesa bango eza rôle ya boye bana pe ba beti yango na niveau moko non, laisse tomber. Donc ba oyo kana déjà banana bazaki déjà dio na on dirait na habité. Pourquoi pas te féliciter Poutine? Donc banana ba silisi na tikala komona te na film na ba film nyonso o gesho azalaka na ba théâtre nyonso o lekela gesho na munoko. Jamais kutu. Mais bana o ba silisa ki gesho munoko. Bana o ba silisa ki gesho munoko parce que il faut aussi savoir que non ba loba o banana ba ndo bimisa na munoko. Ezali juste ka que non beja ebisi bango que non bino boko jouer boye. Allez, bo memango likolo. Gesho asuki akiko benga junior. Okepe papa Serge kuna ba suki si papa Serge. Allez, les gars. Akene ko matana mutuka. Ba bimisi papa Serge chauffeur. Ba matala sima. Papa Serge bon ba makamususu. Wana c'est quoi? Le message c'était quoi ya komona bana wana ba sakana papa Serge bongo. C'était parce que papa Serge ami kitisaki abandi ko senga lipasa moko numéro. Ba mapasa baza bandoki ba mapasa baza na ba connexion moko on dirait ka bandoki. Tala tega pe mbala moko abengi ndeko na alobi aza lipasa na ngai fa yeba. Donc ba kena ngo na niveau moko boye peza ke no baza peza ba rili baza peza ba mapasa. Ba bombela na makambu te. Siko eloko wana kaka papa Serge atali âge na été akende kolinga asa bomeni na bango papa et puis alingi susu abima na mwana ya papa botala kindoki botala niveau. Est-ce que vous comprenez qui place wana bandeko oso bomaki na nukolo projet ozwi mbongo ovandi wana olingi susu olia lisusu na mwana ya mtobomaki tala niveau ya sorcellerie ya papa Serge. Bandeko, makambwana ezoleka. Ba makambwana ezoleka vrai oh na webi sabino vrai ya vrai. Ba papa lelo bandeko ba maman, ba papa, ba couple, bosa la attention na bandako na bino soki boza déjà na bana bazana ba 16 ans, 17 ans, bana na omoni peza ke non mwana ke non, ba okipe ko joyer pa mobali. Bandeko na ba master ya ba papa ba komi kolinga bana ya ba camarade na bango, histoire vraie. Oh na webi sabino. Siko bana wana ne ba sali papa Serge. Ba komisa ki bongo poani. J'aime aussi papa Serge, vous savez quoi? Papa Serge ami kitisi, aza na choix te. Ba film ba théâtre ba tourna ke comme ça bango bazo ba franchement. Donc bana na bazo ki monopole ko manquer pour na nini? Oza âge papa na biso. Mais olingo linganga osenganga numéro na nga téléphone bisanga to kutana na restaurant. Botande ba mankaki. Eza pe message ezalaki wana. Ba commissaire chauffeur. Po papa c'est quoi bangaki ya koloba ke non moi sina yo kate mouvement obana oba okende nango oyo aka moi sine mama etola okyo ya kobima wa na mwana na e Sylvie et sopa. Ce que pona oboma moto ami kendele kaka na vnini na kati ya voiture. Bon dans la grande famille. Bon aimer beau partager hein, aimer partager hein. Bato belé na otaki osala émission mo na lobi ke non absence ya Bellevue qui na film na biso ziguière. Bato belé maman moko abenga maman BBC. Oyebi ke non nga na yebaki nanga kutute. Na sai quoi donc no yeba kutute yonde suko fongolinga ya koloba ke non Bellevue qui na film te. Bande ko façon nga na landaka film. Ovanda nanga te. Bato musu batimba kite ke non Bellevue na film te. Quand on a eu l'émission, on a dit que non, absence à Bellevue. Il y a solo ma BBC. Donc, biso to kota ki na biso to ke kaka to wele la ka to yeba sort ya papa Serge Ozani. Ah oui, hein. Et absence malgré
absence à Belleville na kati ya film mais bota la film ndenge betami babeti yango dada ya kokosola te ya kokakola te babeti yango dada. C'est-à-dire que nos zigouillères makambo etali parce que premier épisode déjà tout 800K tout le qui na 100K bozolanda premier épisode tout 800K deuxième épisode tout ça na 80 quelques bandeko ba oyo ba totikaki bango na film autodi ko to ezani nzambe nanga nzambe nanga mi ya coupa je crois les amis ya coupa totikaki bango na mi ya coupa bo banda siko bino pe siko bo matisa siko ba vie bino ba ba retardateur bo matisa siko ba vie to koma na ba 500 to betango dada. Voilà. Alors, on a cessé de féliciter Poutine et na artiste nyonso o ba compagnie qui visionne ya film oyo ya ziguyer vraiment bravo na artiste presque nyonso parce que ba beta ki yango peza kitoko. Gesho ngana okufanga na gesho. Tant ba eko senga pardon et pas ba junior et pas banani et pas Adana Vini et komi era kokende. Place là isusu na seka kinzambe na ngai. Vini alobi boko banda ko mona mama na biso bo banda mona tata mwasi na bino bo bando mona ye bo bando yo kasi ko gesho biso to sito sengi pardon to mona na likamuni gesho azanga kamaloba te me bato basisa kezaki ba mapasa la mibale bana na bandoki abito mona na likamuni biso to sito sengi pardon. Franchement, voilà. Donc, on a ce qu'on a dit solo na biso. Félicitations à ba artiste nyonso, Papa Serge, Karine Yamado na film oyo accoutrement na Ezaki Kitoko makasi, Papa nani Papa Blaise, ngana omona nanga Papa Blaise nani Jani Fai. Na omona Jani Fai na kati ya Papa Blaise. Na oyeba te bino. Toke suna nani ba mapasa no boka mata ba bizu banana mibale Gesho Junior donc ba jouer avec amour. Junior apesi yaya na amour, Gesho pa pesi nani leki na Junior amour. Okepe na ngambu ya nani ya Vini na Ada. Oh, c'était fort. Bayambani. Yo kasiko Vini, calme-toi d'abord. Calme-toi. Calme-toi. Est-ce que tu peux te calmer? Ada, ok, je me calme. Waouh. Nasuka ngo bayambani. Ada, alléluia. Alléluia, maman chérie nae, maman chérie nae. Et voilà, bah félicitations à bango. Bah félicitations à bango. Il faut toujours encourager à ba artiste na biso et surtout ceux qui biso to ya kapona ko ça la promotion. Il y a Belleville et à mon côté il faut que féliciter à bango nyonso parce que Belleville a kokoma filmer mais a ko jouer mon côté. Et on a beau monaka ba artiste nyonso oyo ba accompagner ka vision ya Belleville moi maman BBC na pesa bango toujours respect. Et na respecter ka bango parce que Belleville a besoin na bango pe bazana besoin ya Belleville. Donc bango nyonso bazo sani bazo se soutenir. Po balobi musapi moko etongaka te bien liboko moko et ça la musala te je sais pas. Ndi bo bulubaka musapi moko etongaka te. Vous comprenez? Voilà. Nakangi parenthèse, to ebi ke filmer, to banda filmer mususu na kombo ya des dogs ba ba ebi anglais te des dogs les chiens. Na affiche, bo mona déjà mboa. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire Poutine oyo? Na monite graza wana. Papa Serge, muto ba mystique kaka ye na spiritas ye. Boye ye. Yango pa Serge oyo, tito kango ndoki. Po ba rola na abeta kango dada. Bref, tokangi parenthèse. Tokoti siko na lisolo na biso. Ezango lisolo ya mawa. Bomoni kane toyokaki maman Marie-Hélène. Nga maman BBC na soutenir ye et surtout na mona kaye accompagner rapé vision ya Poutine. C'est-à-dire que non matanga oyo eza matanga mona okelo ba que non il faut ezala vraiment na respect belé surtout na ngambo ba artiste. Mwana ya
star na biso mwana ya mama Marie-Hélène na kombo ya Délice bayebisi biso ke non akufaki nini akufaki juste fièvre ya 2 jours. Fièvre ya 2 jours nde esali ke non mwana atika baboti mwana atika mwana na ye parce qu'on nous a encore appris que non c'est une fille mère abota atiki pe mwana na ye ya mobali. Si ça déjà koloba ke non to sala commentaire to ke na commentaire ebele ya mabete ya koloba so pe ndenge nini to sa ki Congo ça non. Eza moment ya matanga to yebi ke non ba o bateka ka matière ezaka bango moko ba artiste comédien. Et là on sait ezaka que les artistes Maman Marie-Hélène un an na mona ke na la polémique te. Maman Marie-Hélène c'est son travail, une servante de Dieu au bison stoyi ke non a utaki ko sala pe consacré. Donc maman pasteur, voilà. Bo pesa kapé valeur, bo pesa kapé respect na ba makamususu. Eza na ba place mususu bien makamususu o ekoya na nzela na bino ya monde na bino ya ba artiste comédien, na monde na bino ya art. Bo compatira dans les bons sens. Bo luka kaka polémique te et mataki et kitaki. Pourquoi je dis ça? Parce que ba nungu déjà c'est bandi. Ba nungu c'est bandi na CC. Non. Artiste et comédien, zota temps ya kotala. Ceux qui ont joué na maman Marie-Hélène. Besoin d'un problème, je ne pense pas. Parce que bon na kaza maman moko boye, ba maman no moni azana ba théâtre ezana kat ko jouer à maman Hélène, on ressentir que non, maman Hélène c'est eza dans les sangs. Ezana kat ya makila na ye. Mais na vie na ye normal bo mona ke non, aza maman moko boye, a chaque ka kimia na kat ya bato. Pour celui qui pesi rôle à jouer que nous avons maman mabé biso nyo tout monde car combien de fois tout le monde ba film belé a jouer maman mabé pour la ligne à comme kana ko réussir rôle wana c'est parce que dans notre vie normale wana na expliquer bino c'est parce que na vie normale aza maman oyo nanu un aza servant de Dieu deux ayebi réalité ya mokili bakuta na kana bakawana na ba vie na bango na monde na bango ou encore monde c'est trop eza vraiment bien té na nzela na bango lo sambo bakuta na kana bakamoko ya ke non mama oyo alingi mwana oyo mama oyo alingi mwana oyo te mama aza mutema mabe e bango bazana peut-être pour na kopesa ba conseil pour na kosambela automatiquement eloko ne faut tika na kati na ye. Alors so ba pesi rôle à défendre ngo parce que ebi ke no kao na géraka kango. Parce que c'est botali, surtout film au total, que ça film ni nango susu na bossa ni titre, oyo babota ki babota Belvina na papa Lianzi. Abina zoye wapi nzambe na ngai. Voilà, bref. Alors, moi na biso, moi na ya star na biso akufi juste fièvre il y a 2 jours. Bon to ebité ba fièvre ngo na ba Congo. Au moins la fièvre mususu au moins boye pas et ka osaka makila to koki couper ko ça la recherche te ya kolinga susu koyeba ke non oh fièvre ngo et ça qui non la personne elle est déjà partie moli moné pe manakimia et situation o eza ya bino ba artiste comédien si ya moyen ta bozwa nanu ba banani bozwa botonga nanu ba mbebo na bino si ça déjà ko zwa ta tirette bukangi penza minoko. Parce que na moni monde na bino équiparate. Ya koloba ke non, ce qu'on soit koloba ya kolobela la mutu. Na mutu ozwa na problème te kolobele ka mabe. Bozo dans la grande famille, bo aimer bo partager bandeko, aimer la vidéo, partager, tozawana. C'est-à-dire que non lorsque tanga na sali émission oyo na sala vraiment émission à quel moment je n'aime pas trop. C'est juste pour nous encourager maman Nabiso, maman Marie-Hélène. Moi j'aime maman Marie-Hélène, surtout ceux qui ont joué dans Belleville télévision, et pas Belleville, waouh. Waouh. Après ça qu'a le meilleur d'elle. Donc à ça la kamusala na kitoko. À perdre moi na.
tolinga te tokende kokota lisusu na mozindo ya kokende kokundola nini ekuna emataki ekitaki nanga na yo toza éternel te parce que ye peut-être eza ngonga na ye eza ngonga na ye biso oyo tokotikala soki tokoya peut-être toloba emataki ekitaki boyoki te kuna mwana wana soki nini emataki ekitaki bandeko tozalaka mpe na réserve dans la vie. Congolais aza mutu moko boye ya koloba keno mutu akufi azotonga pe azotonga ebembe pasi o famille etikali nango nanga na bino boyebi toyebi te parce que azaki pe na mwana pe atikali c'est-à-dire que non douleur eza bandeko nga mama BBC na lobango mutu akufi eza air ya yo oyo tikali balusa mutu na yo réflexion na yo balusa mutu na komona te ke no mutu wana akufi parce que koma lelo mutu moko akufi bokoma bomemana na bakwenkwe on dirait oyo akufi na on dirait sope ndenge nini bino bokotikala libela na libela esala apasi baréaction mosusu ya bato alors to compatir na mama na biso to compatir parce que la fille a avancé kaka biso donc c'est-à-dire que non kokende na yo biso totikali biso toza na biso ba toza éternel te a persévérer kaka. Alors les artistes boza abato toza la tozela toyebi kaka ke non Poutine na biso ozanga konyata wana te parce que yaza déjà maman boboto yazalaka mama oyo akompatira na batu na moma ya pasi na moma ya esengo azala toujours wana po na batu na ye. Ba fièvre vango pe ya ba Congo wana eza ka problème ba fièvre ba Congo maladie ya ba Congo wana Alors, eloko pe ya kolobete mutu mususu akufa ne ka mutu pasi ya 2 minutes, mutu pasi ka ya 3 minutes. Nini alelaki ka mutu? Nini alelaki ka mutu? Alors, Tokyo ba nomemela peut-être liwa polémique te. Par contre, eza temps ya biso pe sikoto sa nini? Domilengela. Malheureusement, ezala bongo te pa biso ba Congolais. Chez nous les Congolais, c'est les critiques. Moutazo critiqué et bembe. C'est comme si yakotika la éternelle. La grande famille. Moutou ako memaka cercueil na yo oyebi ete. Ezalaka kilo. Kilo. Yon bo mona ba o ba memaka. Bazaka pas plus à 5, pas moins à 3. Beau aimer, beau partager la grande famille, tozo solo là. Tozo solo là. Ba onon batali film te. Ya ziguer bokima. Ba retardataire please bokende kota là. Biso so matisi déjà ba 100 ka mususu kuna etikali ba épisode mususu ekangisa pe ba 100. Alors bino pe kuna bosa nini bosa makasi bo matisa. Tozala na distraction te toyebi ke non matanga eza matanga ya maman Marie-Hélène famille Libota c'est la famille wana loba toujours mutu nyonso oyo asoutenaka vision ya belle vie respect na e oui ngana zala bongo soko ko soutenir belle vie na vision na ye toto si yo pe to pe so respect nyonso. Alors maman Marie-Hélène, elle mérite aussi na moment oyo to sala ba life ya mataki to kende ko lukaka ko yebaka te. Neti na miniti oyo il fallait ta que no ba artiste nyonso bozala together. Ka ndenge ba artiste ngo bokabwana. Boza plus na ba fitilité, boza plus na ba makambo moko oyo eza yango te. Na ye bakate soki bolala kape bapongi
Ndelo ko na mitu na ka air moko. Bozo ya sur les réseaux sociaux avec beaucoup de mensonges. Laissez-moi vous informer. Boyebi ba makabunyo sona boyaka. Obia tata ntan boya bozo finga belle vie, bo fingi peut-être tata Ursule Pechanga kande boya na makambu. Akendeki kuna soki na kimpese, ba ke kuna soki kosala ba pacte de sang et matake kitaki bandeko. Et kotaka awa ebimi kotoyo parce que prévezate. Soki bo banda ko bima, koya ko finga peut-être belle vie na ba prévu bo tangible ya koloba ke non vidéo. Tout ça a besoin ba audio te parce que ba audio pe bo comment ko monter. Tout ça a besoin ya vidéo. Bota ka niveau ya mama top asengi pardon. Asenga pardon depuis 2022 et pas nani et pas papa Swinjata niveau. Mais boke bo katika place na zolo ba pardon. Bo kati donc bo silicité phrase na yeta wasengi pardon et pas papa Swinjata. Bo longoli Swinjata. Bo telemika kana pardon. Pour par après boya koloba ke non mama top yo pona kosenga pardon, il faut yo kosenga pardon, il faut que na stade de martyr. Na bato balanda abino. Si ko soki bato ba okoma na niveau ko sala lelo kwa bongo. Lelo bo memeli biso soit disant que non ki mpese, oh Ursule boye, oh boye, ba vidéo ezapi. Et ça mieux peut-être hein. Ceux qui bo bimaka bonde bo bima pona kwa ko salir batu ou encore pona kwa ko lo ba vérité moko obino moko bo bengi yango ba vérité boya ta na ba vidéo et ça bien parce que beaucoup si batu trop ti et voilà aujourd'hui to timbi jeune abino la grande famille aimée partage souple. Vous comprenez? Boya ko détruire ba collègue na bino boya siko na ba preuve. Oh to mona keso ki na kimpese boya na vidéo. Comme ça to ndima. Oh asala ki boye aloke boya kaka na vidéo nde bo tika ka batu kimia. Vous savez pourquoi nazo beta sete ya likambu oyo ya audio o babimisaki ya mama top. Ne place na mona ki ke non, bato ba komi na suka. Et en même temps na eko loba ke non, bato baza mitema mabe. Donc babimaka, est-ce que tant bozo bima wana na ba mensonge wana? Est-ce que boyebi batu combien bozo détruire? Boyebi batu combien o bo kotisa bango na libulu, na lokuta na bino. Parce que congolais nyonso, biso ba congolais neto za boyeza na problème na no ya raisonnement. Pour mutukutu, mama BBC, mama top alinga senga pardon. Mama top penzanga bi mama top alinga senga pardon wapi. Na kota na lena bi est-ce que landa ki yango bien? Pourquoi bazo sakana na bino ba okosa kosa bino? Boyebi batu combien déjà batambola ki bien mama top alinga senga pardon. Mama top alinga senga pardon kuna. Ba yebise pona ye pona ko senga pardon, il faut senga pardon na stade des martyrs. Batu combien déjà bandimela ki bino ke non mama top alinga senga mama loketo nani. Pardon. Oh! Bazui kaka vidéo ya kala 2022. Ba montango ba boza pe makasi akokende koluka ba vidéo boza pe makasi so boza ina ba inspiration boye bo komela ka bato ba film ya keno vandi boye inspiration do ozuka inspiration ko loba keno na kine ko zo vidéo wana na kata mais place papa Swinjata na longola ata na mama top ngo linga ya osenga pardon te osenga pardon te osenga pardon te mabe eza kaka parce que bozo kosa mokili siko lorsque bozo kosa mokili bobosa na pe ke non bozo mi poussa musika na batu peut-être batu peut-être bolinga oza ke non so toke to beti kokoko ba oyamba biso mais na minute oboke obeta kokoko te parce que bozo se carte donc boke musika donc bo mi ben na musika parce que mabe na bino eleki. Yango boyo mona ki bande ko na ebisa ki bino bo partager émission wana.
Parce que bato ebele ba oye bate ba kanisa kaka maman to palinga senga pardon. Na zo ki au moins 3 personnes déjà batindele nga message. Maman BBC maman to peut senga pardon vraiment. Ngabi oyo ki yango wapi. Mais na place yango na tali nzambe nanga. Olandi émission bien ozangi atakaka. Tango bo olanda biso bande. Bo tchaka pe mayele. Siko bota siko na degré wana nan. To pesa ka na de lokuta. Lokuta ya audio ebima ka ya Keno Belvi aliaka ba mikuwa ya feti. Audio eko bima. Ba montaki audio wana. O batupe ba ndimela ki yango. Mais nzambe lokola tikali nzambe na miséricorde na ye. Mutu ayeko bima o baluka ki ba lobi Keno tala boy sala boy lokola yo za mutu akete ringo lamba ka feti wana ye pa ko ya sala boy parce que tu ko libérer yo. Yon boyoka ki na belela ki yango na salela ki yango analyse ata deux émissions pour ça nini etambola na pour toi etambola ya koloba Keno bato ba découvrir vérité ya bato obne ba ya okosa bato sur les réseaux sociaux na ba mensonge. Siko awa na miniti oyo ya mama top boki kokata vidéo boyebi bo détruire bato combien parce que ezala mutu nyonso tout est azana mayela ko réfléchir à la die émission boya comprendre que no eza lokuta ezala mutu nyonso tout enda ko timba lokuta bo mona place o bato bazo bunga place o bato bazo détruire bato sans pour autant les savoir. La grande famille beau aimer beau partager. Merci na bande konyo so baza ko benga biso pe baza ko encourager musala na biso. Je vous dis sincèrement merci vraiment bandeko. Moni considération ezalaka eloko moko oyo il faut toujours pour reconnaître kaka considération sur une place moko ba considérer yo reconnaître place wana reconnaître bandeko wana bazo reconnaître yo parce que zana bandeko mususu place moko boye bazo reconnaître yete asa nini akangi bifunda na yake parce que ba osa nini ba reconnaître yete. Alors na batu o nyonso bazo reconnaître musala na biso vraiment merci beaucoup parce que nazo zo ba message des appels par-ci par-là que mon Dieu vraiment vous bénisse. Toza wana te toyepe sur les réseaux sociaux te poto détruire batu. Toyepe sur les réseaux sociaux poto ya koluka soki ke non to bonga ya mbala moko ya to teka milimo poto bonga te. Po ata soki obongi liwa poto tambola kanango to lala kanango to lamuka kanango to tambola kanango okipe okufi boye. Oso fingi bato koti simbongo na mbongo yango pe o enjoy yango te. C'est-à-dire que nous babiso ba msusu toye pona koteka milimo te sur les réseaux sociaux. Alors considération na bino eza que non maman BBC loko ba considérer yo continuer na musalo ka ndingo zo kende ko bunga te posoko bungi bato na ba osani ni ba okende. Sur les réseaux sociaux eza na ba façon nyonso o koki ko sala po o kotisa mbongo dans les mauvais sens et dans les bons sens. Mais la majorité va te belé dans les mauvais sens. Les mauvais sens c'est quoi? Ce sont des insultes, des mensonges, des vie privée, des vie privée. Est-ce que sur les réseaux sociaux, on a besoin de vie privée? Bon, le baka bien biso bato. Pour nous personnellement, na kolingate na yeba vie muto yeba vie privée nanga. Mais comment est-ce que ndé loko tozo mona sur les réseaux sociaux? Bolinga ko détruire bateau pour bino bo régner. Ce que tant bolinga pe ko régner wana. Mais eza pe bien que no bo sala pe musala ngo pe ya bien bato ba mona pe bandimat. Ah bokomi na bagag. Bo mona ngote ah bokomi na bagag. C'est ça limitation inspiration. Inspiration ngo pe zala wapi? Muto zaka makasi na inspiration ko yeba ko détruire baninga nayi. Ah bo ma relation. Ce malheureux hein. Ce malheureux, parfois, bandekonga natalaka. Natalaka boy na lebi, ah, Seigneur, ata 3 personnes, ata 10 personnes, ba otalanga. Eza bien, mais na koteka molimo na ngate na banda kofinga. Po, na loba ango chaque jour, aw.
Quand on apprend aussi les mafinga, non? To qui peut qu'on appelle la mafinga na to ko finga. Non, non que ça langote. Non que ça la jamais loko wana. Et on a le ba toujours que nos réseaux sociaux oyo. YouTube ou encore il na le ba ka réseaux sociaux. Porte moi quoi mon nene ba to ko tali felo. Porte mon nene parce que niveau au bato bazo c'est bazo bomana. Niveau ne bato bazo yokela na jalousie. Niveau ya rancune ils ont mata sur les réseaux sociaux. Au talibolobi non, Seigneur, yokela biso kama. Yango na lobela rabino bandeko. Ba maman mi na tongo ba maman moi 2 3 ba benginga bi maman bébé c'est film o ya ziguer. Ya bochaka peka na prière. Les moments na bozoka peut-être ba fingi belle vie kuna pona nini bo mi tuna écoute même pas ba question cheka mabolongo na c'est Seigneur. Bomba ina kata makila na yo sili. Bomba ka belle vie na makila na yo. That's all. Yo le kawana ezate. Parce que nanga na yo to mona musalo belle vie azosa na mutu normal, na mutu normal. Na mutu penza normal po bima oya ko finga belle vie obanda ko loba mensonge sur elle. Il faut ka oza mutu moko oza mutu maseke. Parce que ngai BBC na sala ndeni na talaka ndenge na belle vie télévision ba tiela ka biso ba filmer. O tali peut-être pe na candista ba filmer ezokota. Parfois je me demande azokata ya kopema. Azokata ya kopema. Ou encore ba mabe nyonso ba belelaka na kombo na ye. Akenda kosala ngo nini? Parce que y a un cerveau moteur ya belle vie télévision. Yemoko komaka. Yemoko sous c'est azalo kwa te yo ya sakene papa ake wapi ake soki na Suisse kuna soki kokeno na ebite soki papa ngo azalaka to ebite. Elle s'en fout parce que akomaka te. Ayebi azala mutu moko akokomele kuna. Tango ake kuna sa okene papa a défi ba saki asali ba selfie asali ba matala na bomoni ondire mutu soki pe ndenge nini. Mais il faut tout le monde a sa façon belle vie à travailler. Azalaka toujours au four et au moulin. Parce que lorsque bozo ya koloba mabe moko boy atali boy. Parce que nga siko na zonga kana bisenya. Est-ce que azalaka ta na temps ya kobima kende ani bota ta nini vidéo auto moni ya kende ce qui pas Marianne Toumba. Et ça déjà na butu mon lili. Donc pour inviter ta belle vie ou encore pour ça la sortie, il faut pour ça la cafouillage à temps. Bo fouiller temps. Bo fouiller temps. Bo fouiller penza temps ou peut-être to bo makaka to kende place ou. Nenga na mone la ka belle vie ko landa na ndenge a travaillaka. Et moi on avant na réfléchir à bongo. Mais voir des gens venir bêtiser, koloba dit n'importe quoi. Alors, on a tout yebaka keno ezaka écriture nezo bomi sa belle vie. Pour ba finga pour belle vie so pe ba na ko koma ba film akito côté. Je ne pense pas que malinga ba chaika, ba bambaka libanga kaka na manga o eza côté là e. Batu mebimba bazo koka ko se ressaisir iteo. Soki bo lamu ki bo lobi ke no to tato mona ndo to mona belle vie te to sala on dit to yo kaka ite to sala ni bo kufa. Bo kufa penza. Donc batu mobimba bo ko sala la sourde oreille te bo sala to mona ka ete to yebi ete bo sala ndebe bo yebi atana belle vie ngote za passe. Bref, c'était au moins ça la grande famille. L'histoire a juste cas à informer bino que non, la fille aînée de maman Marie-Hélène a fini juste cas fièvre il y a 2 jours. Ya koleka wana ezate ya que non to que ne sous to débris to que ne ko fouiller info to que ne ko yeba atata ngoko yeba mutu pa ko lamuka te. Atata ngozo que ne ko fouiller wana eza beta tango zo que ne ko fouiller o que ne ko yeba eza ta milenge la ta. Eza ta milenge la. Tango zo ngo que ne ko yeba makambo famille ya batu. Eza ta milenge la uvandi na kwena yo moko bo moto no ezongi lobi te. Eza boye. Boza makasi bino batona bokena ko luka baba nini. Boza vraiment makasi. Alors bref, c'est au moins sa famille libota biso nyonso toyebi ke no tozo soutenir maman Marie-Hélène vu que non a accompagner Capé Poutine na biso. Alors once again
mes condoléances na maman Marie Hélène na famille nae, famille artistique, bato nyonso collaboraka na bango, église place assemblelaka, on est ensemble vraiment, et ça li passi ko perdre moi na noa liboso ya mwasi, et voilà, atiki pe mwana, c'est-à-dire que non, c'est dur. C'est dur, mais nzambe o bango basambelaka parce que baza ba chrétien. Baebi ka ndenge nzamba baebi ndenge bako se maîtriser, et nzambe a consolé mitema na bango. Ezalaka bien bovandi ata bozangi bomonana kia keno bomonana esouté. Alors to partager douleur wana biso nyonso avec notre maman Marie Hélène. Tous famille Libota, on est derrière maman Marie Hélène. Alors merci na bandeko nyonso, merci na bandeko nyonso bazo komela pe baza ko benga biso numéro na biso zawana. Je vous aime, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, yakoza la Congolais. Tous à la fière, yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.